ce qui va se passer. Il y a maman, il y a moi, il y a maître Chimita. Napesi ba mes condoléances nangai moninga ya Ferrand vous de préparer en tout cas ba jidoka tu ya matonge bazole la bana yolo to bazole la maître Chimita. Alors na liwa na ye ba spéculation bimi ba rumeur réseau circuler il paraît Joka muto abomi il paraît parce que tout le monde va mettre yolo ba bi Joka aya na matanga to ba ko beta mai ninga na pe pamba te mai ninga na pamba te to za ba africain mai ninga na pamba te mai ninga na pamba te papa son père est-ce que papa olinga bo mwana te so ko feli mwana ya liboso ya mi balé ba gêne comme anormal ba moi mon biso ba africain comme anormal soit mitali ça visa gindoki ou bien visa donachu oh tika boy ko mitali ça jojo na lobi na code ba comprendre visa ya hautement transmissible sans tout pasi c'est comme ko sunga moto boloye ba cinquantenaire boloye ba tout boyena boyena c'est moi anormal to lo ba après 40e jour bana yolo garder bande toujours ngana on peut ça mes condoléances na famille à mettre chimie ta côté bon maman na matanga mon mtaza na relation na papa na zebi sayo ngana yeba ina côté bon maman oh pesa famille papa pembote na yebi muto te côté famille papa mo yebi Joka na yebi ete na yebi mettre chimie to azaki mettre na biso na jido na pesi aza mwana ya mama na bango bandila na pesi mes condoléances na famille à mettre chimie ta côté bon maman côté papa te papa côté bon maman na matanga mon dans na relation na ye Rigen Mbembe za bongo te mon coordonnateur mon coordonnateur Roger côté bon maman ngana za côté bon maman dans tali écran omoni Junior Wendo qui est un artiste musicien le quoi fait rigola Junior nani Junior Wendo ayemba nene muto wana zoki Junior ayemba nene musicien te aza musicien te tika ses alaga ta concert ya 1000 francs so le otuni muto awa Junior mutayebi aza kati ya komba papa Wendo na buzoba Wendo azana ba Evra sali azana na trace ya Wendo taza niveau moko na ferete jeune wana azana na mpoka na libabe grand Gérard Pato ayebi azana libabe jeune wana ba bwagela ye ya kolinga basi ya bato théâtre ye fa fenga na famille avec Jani Fay pardon tika alata ba montre avec Jani alata ba couper alata ba single avec Jani Fay ana mpoka ye moni vina ye salama ka palinga basi ya bato théâtre moi c'est de Londres comme moi sinayi ana na libabe na nunda zawana na mama musique ayebi loko na musique aza eloko te nini oyo piqué bino eloko piqué biso pona yeza musicien eloko ni ko piqué biso pona ye tanga nga nzembo ya moto wana Junior o to yebi parce que na moni ba réaction ba golo le type là est impoli omoni yeza mpoka ya vena biso Jani nezo landa ye ana mpoka il faut luka ba sale ya nzambe ba sambelele akutana papa wale sa bondelela ye ana libabe na libaba isangani tous les deux aza bien deni na vie et puis Junior mombele mombele yo pe mususu plateau ne comme ma plateau ezoki David ezoki nani plateau ne comme ma plateau moi ya buzoba greco Jojo tambwe o na ferry si des fois ya ferry za nini oyo des fois ya ferry za bolingo na motema malamu kolinga batu mingi des fois na yango eza des qualité et comme défaut motema malamu elege mingi les pas de mutema malamu omete mutema malamu elege mingi ba Golbert ba mozonga na ndako bango moko mutema malamu elege mingi ayamba ba ya mati de gol ba risé mutema malamu elege mingi des fois les padres ya mwana na olinga batu na considération très bien alors on ma bête pas nae na mona nga ma bête pas nae faire azana parcours moko oyo eza en rose parcours à Jésus alors na parcours ya Ferré meilleur tube ya Ferré eza chanson les padres Ferré golanga na mona ngazana ba tous les types nezaka ba meilleur tous les types na ye ko banda na ba 100 kg ko banda na ba bwe ko banda na ba jetata ko banda na ba insuline ko banda na ba maboko pamba donc yaza toujours na ba types na yaka toujours za nango de succès à succès très bien donc banzembo to fait pesa ngaka isengo nyonso ana nzembo moto to mona ki ayimba mabe zalati ipeza na ba message ezali abeta ba contre-terre awa be fait to arrêter fait climatique alobela déjà ta l'autre na ba guerre climatique lelo fait déjà lobango déjà bandaka ba royo mukunga awa tika bango basangana ba yebele donc c'est ça moi na nzamba a force à tala lelo très bien ba congolais ba mourir la bonne musique ba ko bosana facilement te za pas pour bosana faire gola tozana on a ye tozana enano très bien tozana on a fait de tiako ko makoko tiako simba nzete tiako mona état na bali tiako mona état na bali na oze so fait gola tiki musique a commune na gimbangiste donc comme ça comme ça fanfara gimbangiste très bien donc c'est ça azanan to mondele papa ko tigate donc faire azanan et puis ndazana ba ko kemba azanan ya azanan alors héritage ni mona a otiki la ba gaulois ba mourir la bonne musique soka zate
au moins l'on autant à Papa Wemba. Remplacer l'épée. Oyo Nino Salinga. Babylone Wana. Très bien. Ces œuvres parlent à sa place. On peut faire la routine la rabat. Très bien. De l'autre temps, à Kobo Papa Nabiso, tout le monde a dit qu'il d'or à Zoagate. Oh, table ronde, grand calais. Nous n'aurons pas tout le temps avec le lot qu'on a œuvre naïe. Désir, désir, désir. Force du progrès. Très ravi de vous retrouver dans le cadre de votre émission qui est toujours présentée par les vôtres Arcel Gola, Arcel Kitoko, le maréchal de la presse congolaise. Nous sommes à Kinshasa, la capitale, appelée Messe Soin. Merci de m'abonner à Global TV Moscou. Merci à vous, notre patron, notre boss, Balobi Trésor Moscou, garçon idéal, garçon des disques. Je vous dis merci beaucoup. Et merci à Riken Mbemba qui est derrière la caméra. Merci à Roger Matadi pour l'assistance. Et comme invité, j'ai le réel plaisir pour moi de recevoir Jojo Tamboui. Bombi, les padres, un visage qui n'est pas présenté, restez toujours branchés parce que vous ne serez pas déçus. Alors merci à Tom Sevalobi, la lumière de Paris. Et bon tonton, Tom, c'est la lumière de Paris, je vous dis merci. Merci à Hermès Monka, les princes des lions, les mignons garçons, les Arsène Kitoko. Merci à vous, Kevin et les jeunes Patou. Depuis Londres, Motema Laetitia Kafuku, Bambo Tenao, Elton Djogo, R9 depuis France, je vous dis merci. J'ai dédié cette émission à Moutiribara, chambre des monnaies, Balobi, pire vieux. Il y a petit naïe Moutiribara, en tout cas, Bambo Tenao, place au Talabiso. Toujours on a régi, rien de même, toujours en transition, toujours on a recevoir Jojo Tamboui. C'est parti. Force du progrès. Voilà, mon invité là, Jojo Tamboui. Ouais, Arsène Kitoko, Papa Popi, bonjour Moutsunangaï, c'est moi Romo dans les sous-soulelo. Voilà. On appelle Simbo dans les majors les plus intelligents, Major Zakari, depuis KG judiciaire, très intelligent, Major Zakari. Mbote na Gérard Patou, maire espace Kairon, Yaouma 58, et tout l'espace à Ranakassavou. Tigabou. On appelle Simbo dans grand prêtre trésor Moscou. Moninga Jackie Chan. Garçon de disques. Nazo Bisayo, garçon de disques, Mouta Salabango, patron chaîne, on appelle Simbo Bisiga Bisoamien, na Bosanité, mon coordonnateur. Roger, mon papa David Matadegibala, Kissi na Kotangi vient à Morobo, coffre fort, chambre de monnaie. Mon chéri Bara, Keba. Na pesi mbote Bisiga Bizobi, le grand maître spirituel, na Bosadité Bisiga Bizobi, le padre Nika Boroni, na mère Safi Manzenze, la mignonne, la Queen Mada d'Angleterre. Il y a un tomo continue depuis Italie, prêtre, maître, génieur, Modinga, il n'a pas la kaka. Maloba Mboka Wayo. À vous! C'est bien, Jojo Tamboui. Boni Basango ya musique. Nazo Yebisa Yo Basama musique à Congolais Kitoko, mais tant que le padre fait le gol à Zali, musique à Congolais Kitoko, pour Jésus à Zali. Kitania, Papa Wemba, Taboulé, Rochero, Grand Calais, descendait à Bakester, tout. Tant que fait le gol à Zali, musique à Congolais Kitoko. Espoir, il y a des musiciens et Bélo, Batika Bisso, ils n'arrêtent pas de faire rigoler. Batika la fait recharge. Faire un Tatsiga na Marambo, na patrimoine à Congo. Tant que le banc va y biti, il y a Tatsiga na Marambo. Musique à Congolais Kitoko, le padre Zali. Tozola Moganaye. Alors, faire Azan na Kinshasa, Azan na déplacement. Ouais, grand prêtre a bédagi voyage privé na Cameroun. Donc, Nazo Bisayo des fois. Biso Tchara Makele, les padres na Cameroun. Donc, mais les Obama. Faire que ça la showcase na Cameroun, à niveau à faire que ça la showcase. Et ça problème, des arabes riches ne pas ça la maramba. Bon, on va bien se faire na Cameroun 200 000 €. Ils a jeté il faut qu'il faut faire ça. Ah montant maman. Pour ça surtout bimisarat. Et ba bengi moni et puis showcase il y a un millionnaire, tala ba ta vai na bango. Donc les problème était ba bengi les padres. Fait ba bengi se ba misusu. À niveau à Cameroun. Très bien. Baza na bango calme ba bangati. Et puis to betel bango tour sur na Jamaïque. Très bien. Alors on a début à présenter biso
faire gros la relève ya bato batika biso na musique ba Papa Wemba ba King Kester ba Rochero ba Grand Calais. Alors lelo après faire gros là banani ozomona bakozwa relève ya musique après faire ouais bazali obe bazo sala musana bango be bazo landa yana bango le padre maître Ilkeman bazali tel que ba Fabregas Maestro après faire gros les alakande tika bo ba déplique mpomba OK vous comprendre ba Inos B ba Miel de son ba Yale Ibrator Jackie Chan ba Pavarotti bo alotin très bien bazali bo bazo sala bazo landa ligne yana bango faire gros là beaucoup sont appelés P sont élus na makambo be arumba ibele baza mingi te alors pe wana o baza ba elite za banani ba pe ba toko tanga ba komona bango de po ba yoka na kati bazara pe sunte na tangi ba o ba kotikala na relève wana na tangi le Fabregas ba o ba appeler ba mwana Fabregas déplique pomba Miel de son OK na tangi Yale na tangi Bina Filé OK Ibrator donc vous comprendre ba misusu pe na ba Inos bi bazali ba Rebo Chulo bazali misusu on en passe. Tango lo tangi bato balobi génération oyo tangi baza trop succès mais talent ezate. Alors s'il faut défendre bango est-ce que baza na talent makas et puis ba confirmer na musique ya Congo. OK. Le padre Ferregola benga mutolo la Miel de soye manakati ya dynastie za Black. Abenga mutolo la Eboala hotel enani abenga mutolo la Cappuccino le Bogat o babenga ka pot de fleurs le padre yembi c'est que ebi baza na ba talent. Ko benga mutolo la ba ya eboa. Donc ils ont jeté ça qui va na batala ba déplique pomba ba inonsibisé qui va na batala et puis ba prova donc c'est ça alors nini o faire go la sala pour lelo azala oyaza Moussa na ye Moussa na ye tango ba ke ses œuvres par la sa place ya Moussa na ye donc tant bino bozo tchaba makele tant bino bozo finga faire go la zo bakisa ka boulot ya Moussa na ye de sali azala oyaza lelo ya Moussa na ye mais est-ce que zaka Moussa mesali ba congolais ba melomani la bonne musique va pesa ye confiance na zo bisa yo faire go la le padre za ine loko ko pesa ba fan na eta par kaka Moussa na ye belle voix na ye makambo na eto ya bizaka Moussa na inde komisi oyo azalelo très bien ezaka Moussa la faire go la mais est-ce que respect à faire lelo to ko bezaka pona voix ezaka pona sur tous les plans sur tous les plans sur tous les plans parce que bato belé balobaga qui faire azaka la belle voix mais makambo monsieur tiali azana ba belle voix ba sabe makambo faire azo sala belé bazana ba belle voix ba komi atana linzaka te makambo faire azo sala ba belé bana ba belle voix ba sabe makambo faire azo sala très bien ezaka belle voix te ezana no yeba nano azana na savoir ebele yango ane memi bo il est né musicien ya ko sakana te depuis libu mama Marie Ferregola anda ko yemba déjà et puis Ferregola botama pemé na église catholique to tango bazo yemba tika bo na zo yebisa yo Ferregola botama na mongonga botama na nswaka na depuis quand donc pour la bato ba Ferregola sali musique par accident eza ba musicien par accident bazali Ferregola tika jango sala musique par accident ya botama musicien donc maman Marie anda ko yemba déjà très bien papa ya ba Fer anda pe ko yemba papa bataringe donc faire musique eza héréditaire eza ya bango eza ya kobwakela nzambe boyola mo bena don wana ya chéri ayemba ya kosakana te nazo bisa yo des fois te ozwi gigo la suka na chanteur ya donc nazo sa famille ba Fer ba yemba na biso pe ba gola pe a contaminer biso tomba pe yemba lokola yi suka na ba chanteur nazo bisa des fois alors lelo tango monaka ba individu bazo nier tout au faire la salle na musique il faut toi ça la fois à azong sa musique qui na biso au bon port et le bataillemo le capitaine alors tant que bazo nier bon ça nango normal ça te fait comment ça nango normal moi na nzambe ko ba te beleti lo bandi makayete sikoyo faire gola ta bondimi ete mais siko bien na bango na bakuzu bandi maka déjà na bakuzu zo yoka double to na kuzu zo yoka écologie na kuzu via na za la musique jona yemba jona za la ndokia bandi mana bango na kuzu na miso bato bango mo lote bango bindima ndima bango moko roya mukunga le sali bon bindima ndima be bango senga ba pardon donc en tout cas bolimbisa ngai na bosanaki nazalaki maman pressé na pesi mo condoléances les plus attristés na biso ba jidoka na maître chimie toti ko tiga biso koma wana donc c'est ça nazalaki moi rapide alors je vais un point oyo bato bazo nier ba info ya Ferregola lelo tango vando tali écran omoni Junior Wendo qui est un artiste musicien le quoi Ferregola Junior nani Junior Wendo ayemba nini muto wana zoki Junior ayemba nini musicien te asa musicien te tia sezalaka tia ta concert ya 1000 francs so otuni mutu awa Junior mutayebi azaka tia kotia komba papa Wendo na buzoba Wendo azana ba œuvre sali azata na trace ya Wendo taza niveau moko na ferete jeune wana azana na mpoka na libabe grand Gérard Pato ayebi azana libabe jeune wana babwakela ye ya kolinga basi ya bato théâtre ye fa fenga na famille avec Jani Fay pardon alata ba montre avec Jani alata ba couper alata ba single avec Jani Fay ana mpoka
moni vina ye salamaka pa linga basi ba théâtre. Moi c'est de Londres comme moi sinayi. Ana on a li babe na nonda zawana. Na ma musique ya ibelo côté na musique. Aza eloko te. Nini o piqué bino. Il ko piqué biso pona ye za musicien te ko piqué biso pona ye. Tanga nga nzembo ya moto wana junior auto yebi. Parce que la moni ba réaction ba golo les types là impoli. Omoni yeza mpoka vena biso Jani les Hollandais. Ana mpoka il faut luka basali nzambe basambelela kutana papa wale sa bondelela ye. Ana li babe na li baba isangane tous les deux. Aza bien deni na vie. Et puis junior mombele zoki mombele yope mususu. Plateau ne comme ma plateau zoki David zoki nani. Plateau ne comme ma plateau moi buzoba greco. Landa d'exemple ba Moscou. Donc muta vena kata plateau na yo azo nier les padres tandis que yo ba pesa yo mbongo ya promotion. Benga na ye. Ase le côté na musique ya Congo. Très bien. Je suis très déçu na musique na biso nani comme nani David Mombele. Et ça la rate. Très bien. Et ça manquement. Donc azala ina ça manquement ba pesa biso ba mbongo ba promotion ba pesa ngo atana ba global Moscou ba pesa ba mbongo na ba correction. Très bien. C'est ça. Ba tu bazui mbongo ya ko la promotion mutaleki na kati ya plateau. Parce que zaki ba tiaki affiche ya Michael Jackson na ngalo ba bongo te. Très bien. Si on va dire que les padres faire go la chanteur les graba chanteur tout na Congo, les messieurs là na li babe na yazara na moi vandi na epe azo boya. Alors qui peut être derrière lui? Mutaoza derrière lui na ezana onani. OK. Bango to ba côté la bande empire de mal na papa na ba comme porter parole à âge à 60 ans. C'est très sorti. Papa na ba comme porter parole à âge à 60 ans. Moi na wana junior zo di na everything na musique ya Congo. Ata nzembo na moko ayembe yebanite. Vous comprenez? Azana everything na musique ya Congo junior Wendo. Wana nga chakomba papa Wendo Colosso na Buzoba. Un musicien. Alors quand vous condamnez Junior Wendo, lelo siko azana. Quand nous condamnons Junior, otala Wendo, te Wendo c'est akufa Junior. Mais aza mona na bango te ni famille moto mona tan moto mona famille ba Wendo abima ba yebi azate. Comment Junior? Tika boy. Oto papa Wendo, moto papa Wendo azata na ba ligne ya ba solo te papa Wendo Junior. Tokata ngo tuku. Comment les Junior? Mutali babe wala Junior libabe. Junior libabe. Jojo tambwe o na ferry. Si. Des fois ya ferry ezaka nini oyo yi. Des fois ya ferry ezaka bolingo na motema malamu kolinga bato mingi. Des fois na yango. Des qualité. Et comme comme défaut. Motema malamu elege mingi. OK. Les pas de motema malamu. Motema malamu elege mingi. Ba Golbert ba mozonga na ndako. Bango moko motema malamu elege mingi. Ayamba ba ya mati de gol ba risé motema malamu elege mingi. Des fois les padres ya ngwana. Na kolinga bato na considération. Très bien. Alors faire ma bête pas nae. Faire un parcours moko oyo eza en rose. Parcours à Jésus. Parcours à Jésus. Alors na parcours ya faire meilleur tube ya faire eza chanson. Les padres faire golanga na mona ngazana ba tous les tubes nezaka ba meilleur. Tous les tubes na ye ko bandana ba 100 kg, ko bandana ba bwe, ko bandana ba jetata, ko bandana ba insuline, ko bandana ba moko pamba. Donc il y a toujours na ba tubes na yaka toujours za nango de succès à succès. Très bien. Donc banzembo to faire pesa ngaka isengo nyonso. Ana nzembo moto to mona ki ayimba mabe ezalati. Il peut avoir ba message. Ba message ezali. Abeta ba contre-terre awa ba fait toi arrêter fait climatique. Alobela déjà ta l'autre na ba guerre climatique lelo. Faire déjà le bango déjà bandaka. Ba royo mukunga awa. Tika bango basangana ba yebele. Donc c'est ça. Moi na nzamba a force à rater tala lelo. Très bien. Alors Jojo o banda ko linga faire gola na nini? Ngana banda ko linga faire gola depuis na bébé na ko linga faire gola depuis na bébé. Depuis na za bébé na ko linga faire. Comment expliquer? Nous sommes en solo. Yo za bébé neno we bakino ofi. Maman na ebisenga bon maman sa fantine de la mignon na ebisanga bon ngana za fan ya fina ndo linga faire gola depuis na za bébé. Quand on a vidé na colis na du diplôme na bandi IEC. Allez, mbala moko skota lelo na loba ke ngafu na za rapebe na les padres tali lo na za la confirmer par grand prêtre. Elengi ya kozala golo ezakani. Elengi kozala golo ezapo bolingo ezaka biso ba golo to likana to finga raté to manka ba maman bona ba papa ba to respecter biso ra bolingo biso na biso. Et puis to na grand chanteur comme ça biso ke to koma ba teti. OK. Et puis goloa asala makamba lokuta te ya makio na biso mambo ezala vrai. Elengi kozala golo. Alors mais s'il faut au départager faire rigola. Faire ya wenge d'ensemble. Oui oui. Faire ya maison mère. Si. Faire ya les marquis. Na faire ya quartier latin. Vrai faire les affaires ni. Nazo bisayo partout faire azala salara ba makambo bien. Na ba partout les gars wana bakisa ba mayele. Faire ya maison mère bakisa suba suka na mayele. Faire ya quartier latin suka na mayele. Faire ya wenge d'ensemble suka na mayele. Donc ya yemo sunda comme sous na océan ya mayele. Non nazo bisayo. Partout faire atambola.
bakisaka bamayele et puis ezala bien et puis ezala malamu donc yaki ye moko lisu nde suka yende suka kopanzana sur océan ba congolais ba mourir la bonne musique ba kobosana facilement te eza pas faut bosana faire gola tozana on a ye tozana enano très bien tozana on a fait de tiako ko makoko tiako simba nzete tiako mona état na bali tiako mona musique na 60 ans tiako mona état na bali na oser so il fait gola tiki musique a commune na gimbangiste donc comme ça comme ça fanfara gimbangiste très bien donc c'est ça azanan to mondele papa ko tigate donc faire azanan et puis ndazana ba ko kemba azanan ya azanan alors héritage ni mona a tiki la ba gaulois ba mourir la bonne musique soka zate au moins l'on est autant ka papa Wemba remplacer l'épée oyo nini osalinga babiloko wana très bien ces œuvres parlent à sa place yango peut faire ko tigela ka bato très bien l'autre temps ka kombo papa na biso tout monde a disque d'or azwaka te oh table ronde grand calais donc on peut tout temps avec le pona ba œuvre na ye désir comme na mpamba viking ça daté hein vous comprenez le loka soko tiango la wa tester azali très bien donc le so fait de gol azate na bomba yango ndenge wana ma meilleure chemise Odette Chibambe sauve na zo bisayo tondo kazaka faire na ba bonne œuvre ne lokola ba zana nu to zana très bien alors faire rigola azana nu lelo batu balobi waze quoi abanaye ko faire à l'époque mais lelo akomina kofi analyse nini au sala siriango mais est-ce que l'autre golo ba waze quoi ça adversaire de taille à faire na nzembo nini waze quoi ça adversaire de taille à faire affaire ba nzembo ti attends adversaire na nga comité nzembo nini waze quoi ça non Jojo Tambu mais tout le monde a une vérité attends adversaire na yo attends adversaire na nga komina noté c'est trop musicien par erreur Félix waze quoi corbeille musicale apesi kofi banzembo déchet musical apesi papa Wemba nzembo bourrette musicale inconscient musical perte musicale Tikabo Jojo fulu ya sayo tango ezalaka nde azaba na musique alors affaire ya ina Koffi Olomide affaire nini waze ko zango na Koffi Olomide leke na musike ko banda awati lelo til lobby waze ko na everything waze ko na everything na musique ya Congo nul ko na valeur ngo na pe kota na nul yebe na mundangi mpavala on peut ça net rankine ya yena Koffi Olomide na zo perdre pena yeba zo bénéficier na ngo motabi waze ko zata na denzembo malamu te c'est ça Jojo waze ko salama mbo Koffi a salate ya revaz à la Koffi Koffi a revaz jamais à la waze ko c'est trop fort c'est mon na TikTok ba ça la challenge njembo waze ko ça challenge njembo nini asa pe challenge wa fimbuti on est challenge te si on a waze ko ba bengi c'est pas président Guinea Betata musique adora Sassou Nguesso donc on va ke ba yebiete relation makasi ya waze ko za bourgmestre Sele oh c'est une vérité faut trop la vérité c'est être méchant hein? Bon tout changer chaque je sais qu'il y a un succès mais muto bimisa je sais que waze quoi je sais que na bimisa waze quoi Jojo on va bimisa na c'est des plans bimisa waze quoi bimisa za mutu mwa zo teka na ba galette na poto aye alinga sa musique allez ya ba pesa papa mona Koffi banzembo pa mona banzembo ngisa na succès yemo c'est des mensonges. Très bien, Jojo, tu as évolué dans l'émission. Alors, comment tu définis la mort? Voilà, la mort, pour nous, on a défini la mort. La mort, on a dit, et le mort, il faut que nous fassions une zambazali. Si on peut lier ça, la radio, on va faire une zambazali. Très bien. Donc, en bien ou en mal, la mort, on a lié et terre absolument embellé. Donc, lié et terre absolument embellé. Très bien. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez lié? Peut-être que vous avez lié déjà. Biso ban nzambi to terre, biso photo ban lié. Très bien. Donc, pour nous, on peut donner à vivre tout matin à niveau de job à comment. Donc, c'est ça. Si on a un peu de liwate, pasteur Nabiso, maman Lilingo, il a signé church na te Abiso bon. Mais était à Abiso. Les baguettes, les weza, les to bon, ça parcours Nabiso, ah, on a c'est à ma belle. Le lingate au coup, Fabien ressemble les là, pas Roger Matadi ici au coup, on a zoré l'oroté. Très bien. To bon, c'est tambour les Nabiso, et tout vivant. Et on est ça la regain, aux autres tabana, Alexa. Il y a maman. Ya mwana ya maître Chimita na pesi ba mes condoléances na ngai moninga ya Ferrand vous de préparer en tout cas ba jidoka tu ya matonge bazolela bana yolo to bazolela maître Chimita
Alors, on a liwa na ye ba spéculation bimi ba rumeur réseau circulé, il paraît Joka mutu abomiye. Il paraît parce que tout le monde va mettre ayolo ba bi Joka aya na matanga te ba ko beta. Mai ninga na pe pamba te. Mai ninga na pamba te. Toza ba africain mai ninga na pamba te. Mai ninga na pamba te papa. Son père, est-ce que papa olinga bo mwana? Te. So ko feli mwana ya liboso. Ya mi balé ba gêne comme anormal. Ma moi on a biso ba africain comme anormal. Soit mitali ça visa gindoki ou bien visa donachu. Oh, tika boy. Faut mitali ça. Jojo. Na le bible na code ba code ba comprendre. Visa ya hautement transmissible. Tant tout. Dona. Na ebisa yo frère na biso Tom Sayemba, tout est grâce. Ate loko ya ofele et senga ka critère. Mama so ka telemina ba ko zama pa na ngo ofele keba. Aulu wala oyo goyela yo oyeba te. To lo ba après 40e jour. Tika boy. Bana yolo mabele ma amele salopard maître Pablo Diru ozolela la moi non maître Chimita. To lo ba après 40 jours. Alors qu'est-ce qui a fait balobi moi na abeli Joka Memis apporter soutien mais alingi ayazo corps pour na baki ne ba funda. Ndoki. Geste moko apesi moi na Ndoki. na mutu. Ndoki. Il a baisé de Jida. Ndoki. C'est lui qui tue na épée, yépée. Na épée. Donc, yango na lobi kaka papa. Ozo comprendre. Ozalaka biloba lobati. Mokili oyo eza nzambe yo muto otambwisa yango te. Muto abomaka bato yepe bakobo même sukutu mabe. Même sukutu ba mbwa pe bako lia yo. Mais est-ce que ça likambo ya budget parce que ba lobi budget muto ebomisi il fallait pas transférer dans l'hôpital aux na ba norme. Mais papa. Il y a un millionnaire qui est papa. Biloba loba oyo biloba lobo ekangaka bato. Biloba lobo ekangaka bato. Sunga moto tango aza na pasi. Voilà. C'est comme ko sunga moto boloye ba cinquantenaire boloye ba tout boye na boye c'est sou moi c'est anormal. To loba après 40e jour. Bana yolo garder bande toujours. Ngana opesa mes condoléances na famille à maître chimie ta côté bo maman. Na matanga mona mtazaka na relation na ye papa. Ah, na zo ebisa yo. Ngana yeba ina côté bo maman. Oh. Pesa famille papa pembote. Na yebi mutu te côté famille papa. Moyebi Joka. Na yebi ete. Ah! Na yebi ete, na yebi maître chimie to azaki maître na biso na judo. Na pesi. Aza mwana ya mama, mwana mama na bango. Bandila. Na pesi mes condoléances na famille à maître chimie ta côté bon maman. Côté papa te. Papa, côté bon maman. Na matanga mona mtazana na relation na ye. Regain mbembe za bongo te. Mon coordonnateur, mon coordonnateur Roger. Côté bon maman, ngana za côté bon maman. Côté bon maman de na pesi mes condoléances. C'est pas être méchant, tant blanc na lo mbenga mwana maana. Kasi ngana côté bon maman. Très bien. Bana yolo bo garder bande. Ba mettre ma tonge bo garder bande. Mututu bo mona za munene aza na santé mabe landa ye beta na matanga. Oh, modo des a donné. Toute le mission à mututu aza munene. Na préciser te. Oh to mona za munene. Landa na matanga beta. Comment est comme mabeti? Puis nous avons leader d'opinion. Leader d'opinion. Fachi beta ta bela bombarder Rwanda, c'est leader d'opinion te. Bon bisous les arabes. C'est exemple bien. Papa, comment de voir le coup arabe ça anormal? Mais lui c'est un beau nzambe. Il y a un beau batu pe zali. On est excusé. Il y a un beau batu. Na beau bouboule. Okolo après 40e. Il y a un beau bouboule. Na wala après 40e jour. C'est makambo ezali. Makambo eza. Na wala après 40e jour na nzambala, ba katinga kovo, makolongulu, na kosala émission na yimikana ba jidoka. Voilà, donc le tiré. Eza ma beau bouboule. Tika boy. Liwana na beau bouboule. Voilà. Donc le tiré mission affaire ya Denis Les. En tout cas, Constant Moutamba, notre ministre, le plus beau de tous les ministres, Fachi, ministre de la Justice, Kangela Bisso de Niles. Oh! Il mérite d'être arrêté. Prophète de la nation. Aza prophète. Na sengi na papa na biso Fachi Béton. Bokanga de Niles, le prophète à Tampo. Bandela. Prophète à Tampo. Moi, c'est pas les jetons. Maman, c'est pas les jetons. Ok. Il faut l'arrêter. C'est un voleur de mauvais goût. Moutando Tambrana Moutane et l'onga ex-président Joseph Kabila. Oh, les qui a président, pour pas mettre la frappe. Il y a bandam bata bandakala. Tangala Moutagala papa Wale, c'est tika le monde en a été. Mais à Denis les sites au monde. Le prophète à Tampo. Donc, à organiser maintenant frappe. C'est la honte, hein? C'est la honte, c'est la entité. Papa n'a vu son Marcelo, on t'a dit au père de moi Sinaé. Mais Denis les ça comme si ma tanga wana, le bida n'importe quoi sur maman wana.
ala siminzela kimi ya c'est un rap pardon ya tout pardon ezati a organiser bena frappe azui miibi baluka ba frapper pasteur wale ça 250 000 c'est anormal. Na corps pastoral bo benga na ye faut à la banni. Oui, faut à la banni. Donc il ne mérite pas pouvoir dans la Congo. Au moins ne ba kundagi et pas papa so wale ça. Et puis akundagi bien c'est akundagi bien té. Très bien. Na ibisa bango na ba migolo pa popi. Très bien. Bato tout ba simba faire regola. Tala ba vie na bango lelo. Bato tout ba simba faire regola. Teke umbu mabelo eza ya bango. Charlie Libandi lelo ye wana moteka ba soutien. Empire du mal lelo ba panzani. C'est tout le cambo empire. Gloire Olangi asengi lo pardon te. Tala lelo ba tumusu ba mibi ba mo bima ya ba prophète. Tala lelo ba bubulu ba mo olia ba bana. Ke bana mwana nzambe ba simba na lo engete. Est-ce que Jaël à cause de courage ya koloba azo avertir Fali. Jaël Chaud, je t'encourage et je te félicite. Depuis Europe, en tant que moi, ton grand frère depuis Global Moscou, je te souhaite plein de bonheur du monde. Finga. Oh, balaki saki, on peut zongi ça, papa. On a le mais on balaki saki, on peut zongi ça. Et ça répond moi. Mais c'est normal, yo loni masango, on peut tawer boto loni ni lipa. On va déjà humiliation. Il y a tout le monde nana que tu pas bien aboy ne ba réseaux sociaux à sélectionner. Nana nani? Nana ketchup. Nana wapi? Nana ketchup. Ketchup neni non? Moi c'est affaire. Nana linga me mayonnaise, na ebiete. Jaël o balaki saki yo, o batinda ki yo. Zwanga gros plan. Yo pe zongi c'est la bango. Ouais. Jaël ça o balaki saki. Mais à doser quand même. Ko doser te. Bimisa. Bimisa tous les voice. Bimisa na voice à papou, bimisa voice à mamou. Bimisa na papa diatara. Bimisa na nana kubuka. Bimisa nyonso. Bimisa bene ngai. Tika boy. Na ngai pa bimisa. Voilà, l'émission est finie de Dotambo alors le 26 avril. Nazo Bisayo, le capitaine qui amène la rumba congolais au bon port. On dit le port de la Bombara, port en Oapi. Bon, boy barate. C'est bon. Oh. Port en Oapi. Donc à Bomba yango. À Bomba yango. Ezobi Masigo le 26. Ah. Mon bondo, to relaxa contre le gars. Nazo Bisayo, to sala au bon kanisa te. Neti nini wana. Biso to sala au bon kanisa te. Biso to lobara mingi te. Oh, na robimana sia mabele, na kokota boy Jackson sa sambi sa bilo wana nyonso. Biso za ga go yemba. Très bien. To sala au bon kanisa te. Donc le padre lobara zala mayele ba osaloger. Et bien ba beti ba concert siliga lo wa mungwa. Lo la mungwa Joshua ataka na makosi siliga. Très bien. De l'homme au bondo. Les seuls artistes au Keba. Beaucoup de double par la défense à Rennes. Papa m'a pas ça. Ok. Et puis biso billet et sombama et tekama. Jamais. Ils ont tekama tilelo. Na vanda ngana le 19 na zeli concert à Motomo na monité. Na zeli le 20 na moni concert à Motomo à Lobaya. Na zeli na ndolo na yo mona gete. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Aéroport militaire concert de bêta marati. Vous avez filmé la vie belle et aux alatés. On a la distraction. Na yo le novelas exact. Le 26 avril. To la gisa bango que to lega bango ne belé. Donc on a dit ça yo batu bache ba 2000 concerts mais ya vandeli bango wa. Char de combat maître Ilkman. Voilà. Barozwa do da so mugolo wana na ebité so les pas dans yemba ndeni. L'homme à la voix angélique. Pavaro ta la gisa bango ki azala maître ya chez la musique ya Congo. Obi? Biso to na yemo na faire go so content na ba invité te papa. Ye mon nous faire go là donc on beta concert on a été invité à Zaté donc libanga et puis tu es là en faire. Très bien. C'est ça. Et puis ngana le papa Popi biso to là non les padres ni ka boronina na kati orchestre wana ba yebani ba ba diembela moto a faire. Tu de go la diembela moto a moto te. OK. Donc musicien a moni à Longwe. À Longwa. Très bien. So on peut pas faire ngoro yebana te. Ton ozaki pas faire ndeto yebi. Donc biso to wana Nani? C'est un DJ. Télé la tano komba moto ntelele. Ah! Tano komba moto ntelele. Asalanine. Bon chanteur. Bon chanteur. Ha! Bon chanteur. Bon chanteur. Yo tiens niveau mon arisé, il onga leki bon chanteur. Ou bien ça va bon chanteur. C'est Toubidi. Nani? Toubidi ambo. Blaise créateur, ça mon a Blaise créateur. Oh! Asalanine.
faut le barati hein et là qui est ingratitude et ça qui est ingratitude na vie il faut aux alara patient fait de gola la gisi bino bolingo azo ba on le rola ba leki na ye sigo yo on l'exercice papa ma be on l'exercice papa na biso ma be alinga na petelo ma po il faut mon appel contre-attaque très bien que tango l'émission est finie alors on a évité Batouba retenir Ferregola Orient le 26 avril mon bondo nazo bisayo Gaulois ya partout Gaulois ya Mbandaka Gaulois ya fait fond na bengisi donc lumière de Bruxelles Pichou Bekam moi c'est à Mondé la Rosangati Joshua lamba déjà vieux bimakala mingi de Rosana Keba pe asene ki to na mystique ya fourmi nazo sayo keba nazo bisayo keba migolo to sara na ba visa donc to relaxa bon to le gars bango na ebele délégation très bien. Il y a Trésor Moscou. Voilà. Toujours. Na Didas na bana de beta Didas comme le nganga sur na monorote donc nazo bisayo tozalawana na Paris la Défense Arena. To beta ngo pe na 45 000 places. Après to ko s'entraîner na Stade de France. Voilà, ils en ont pe abatouté, ils en ont pe ils en ont ya ba français. Ils en ont ya jeune mota bana na makelele, sala mindele. Qui va jouer le premier na Stade de France? Mutabeta liboso maître Games. C'est ce que tu as dit, maître Games. Et il faut aller faire. Mutabeta liboso maître Games. Tu beta dans stade de Marty 154 000 places. Stade de France, on a des gens qui jeté. Takeba. Voilà, Jojo Bambote. Nazo biso na besi mbote na Grand Prix Italia Antomo Kondi, Pichou Bekam lumière de Bruxelles, Mutsunanga na robosa na rayote Bekam. Na besi mbote bisira bizwamiyo. Il y a un tomo konza Italie, na pesi mbote na grand décorateur Lucien, grand décorateur Mutumo Mutea Malamu, et puis na pesi mbote na patron Yves Matondo ya bato Manao, na pesi mbote bisika bizwami, sans oublier mon petit Benjamin, na petit nangai de Chris, pire petit avienae, tombola boutiga, na pesi mbote na Joshua lamba mutuna ma de swaba na zomona na temigolo ba pièce koti. Merci na yo Arsène Gitoko, le lot de Sokara na mode basket. Très bien. Et puis Ferrand vous depuis Paris, Ferrand vous muninga le Paris. Na Pesio Mbote, le boss Mohamed Andi, l'homme à 2000K, Moutounangaï, Major Zakari, le major le plus intelligent depuis KG judiciaire. Bon anniversaire na grand chauffeur junior et puis bon anniversaire na Getty Samba ya Sambale. Très bien. Roger Matadi, moi na papa Matadi Gibala. Na Pesio Mbote Bisiga Bizwamiyo. Voilà, merci beaucoup, l'émission est finie. Merci à Didier Bamboué pour la disponibilité. Merci à Alex Angokwa depuis Londres. Merci à Leslie Benita, Belinda la Verte. Et Birmingham. Mouchiribara, chambre de monnaie. Mouchiribara, chambre de monnaie. C'est que Arsène Guito Waliaki. Merci beaucoup aussi à Eddie Bell, les cosmétiques, mon petit, dans la polo. DJ Ibra Balayama, Roi 12, DJ Ndoki. DJ Fils, Ba Mbote Bele, Emmanuel Moussala, hein, pire. Emmanuel Moussala. Big up à vous, Rien Mbemba. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.